en plus normalement ba mususu na ba internet donc ba souhaiter pena liwa ya moto donc je sais pas donc mboka ngo ebongaka boya océan du Congo bino bolobela makambo mboka biso na biso mona ba congolais to linganité donc c'est-à-dire eza poison te pour information na bino bat bolanda na océan du Congo na bana bilaka patron na dans la poison te na nzoto atan même nga kuna ka monenge ozolo ba poison donc il c'est que ça na c'est que ça bon juste bat baloyi bon poani obi ba kino tellement za mboka o papa o mba akufelaki air malaise eli pe président na kuna maman bat ba calculer ba ngi ba sala ne ba sala ki papa o mba non ils a poison te ils a malaise tellement qu'il a travaillé trop donc abeta ba 9 concerts dans un mois que tout est 2 semaines 3 semaines à bête concert le lobby après lobby à bête ça bête on a mboka mort tazo changer ba pays bon faut que tu to bien na minute en France bon nungu ezali mais concert za concert producteur déjà signé qui azo qui de la salle ba billet peu déjà donc était camarade déjà en plus ba nombre ba billet était comme dans salle les déjà retourne comprendre to bi que on va combattre bazali au pe bazo boya mais biso to ça bon ka batikela biso espace to beta toza bandeko na ba congolais bandeko balandi ya émission tolobela mboka Congo la pesi bilombote esika nyonso ezwami bino pe tika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino bandeko balandi lelo penza tozali kolobela makambo ya Fally Ipupa pona nini azali mwana ya Congo yango pe toyo kolobela ene émission tolobela mboka Congo pambate Fally Ipupa azali mission oyo apesa biloko na ye na bandeko la biso la este tango ekondongwa la pasi lokola congolais alobi natindela bandeko langa biloko asalaka eloko ya kitoko pende ko la biso Fally Ipupa aboyi penza ko kele ko beta na feti na Kigali po ete asepelisa ba mwana Rwanda nesika oyo Vital Kamerhe akei ko pesa 30 ngombe alors azali mutoto lobela ye na makambo oyo ekomeliye yango wana nazalaki pedanga moko te na kele ko luka bon misena e Juno Loswa po ete toso la penza la makambo oyo komeli Fally Ipupa atako akoyi kozala makambo susu kasi Fally na biloko wana mibale atalisi ete azali compatriote yango tozolobela une émission tolobela mboka Congo mbote mona mboka Congo ouais mbote océan du Congo c'est là de l'océan de la presse pardon donc aussi merci bandeko balandi na bandi bato bayebi yo penza Juno Loswa ozali bon mission Fally Ipupa kasi kozala kaka pona ko talisa bato misusu bayebi yo te parce que na fin fola ikelande baza kolela Fally o se présenter kaka bayebi yo kozala bongo malamu pe kolela. Ouais, c'est bien moi, Juno Loswa. Juno Loswa, l'artiste chanteur de F victime de Fally Ipupa. Elenga makose boya fourchette. Ouais, Juno Loswa yo tozawa na kati océan du Congo na zona na kaka. Na zona na. Merci beaucoup Juno Loswa na banzi ete bozwa ki epenza la mikolo mileki po etazalaki bongo na Luanda bango batikalaki na orchestre la bango meyaki na Luanda mamoura biso biso tozwa ki etanga zongaki kasi Juno Loswa ya mboto kota pe na mama elikambo biso to lokeli yo to moni yo bandiko biso biso bakitaki penza kozwa yo o zalaki ko beta muziki na place moko boye okendaki Luanda kaka yo obeti liso ba concert moko boye ezali kolongwe pa ya Fally to boni po bandiko ba komona nga océan lo ba biloko pambate ba komona pe concert ngo oyo po bandeko la biso bazwaki pe mwa bileli eza boni ouais Luanda ezaki tout mamba Luanda dato sola ki ngo na kende ma vacances ba bengisa nga pa ba fano balinganga o balingaka Fally Ipupa donc ba fan baza plus ba fan ya Fally Ipupa tellement ba se plaire na Juno Loswa ba bengisa nga na Luanda na saki mo 2 semaines na zonga ki Kinshasa concert wana ezali kaka wana eza atelier comprendre eza orchestre te eza atelier des artistes. Dans ce tali na kati wana omona ba misa Zaiko baza ba misa ya Wera baza ba misa ya Koffi Olomide baza Juno Loswa pas invité nazalaki na participer na soirée wana donc faut la sabatu ba mona donc les orchestres des ateke on nazo longwe pas Fally non ezaka to c'est pelisanzoto musique eza passion na biso to yem sala moto linga ngo mingi donc tozo sala yango pour l'avenir surtout c'est ça. Ndengo tikalaki olobinga pe funa lakisaka la batoke na zape musicien so ba benga la kende. Non, ça ya ka le droit d'entraînement. Ya le droit joueur moro boy ba tu ba sélectionner
otika na palais on va croiser les bras te faut ça un entraînement ti groupe ezonga au moins que ça déjà na ben moko na bango donc c'est ça c'est juste entraînement pour calaming te to banda ba boulot parce que so ba okutanga même na faillite soit travail ekiti moi te ça mabe mais le quand na tikala na sima na bosser RP ba yo kanga ba comprendre que tu no tikala ki mais travail matikaka c'est ça donc il y a un plus en mouvement c'est ça bande ko balandi yambo to ko tapela mama likambola biso po te toluke pena likamonene o ekweli fali pupa ya za moko ya moyembe ya fali kasi to landala no musique na yende ngabetaka vraiment félicitations parce que tu chantes bien hein? Ouais merci pour la présence na pose la kiwana c'est un de la presse ça la nga bien pose la kiwana biso tout yo mo mona soirée ne le kaki donc ça soirée ça eza groupe moko boye ya artiste professionnel basanganaka donc ça te que non eza groupe moko to sanganaka biso moto be en télé bozo ma cop na bino mo pa kola miti pa kola mekoti mo moki ate belete koti bo panzani so pe cop msweye bo salika même jeu donc c'est ça merci pour la présence na pendo yaki ça la nga bien ça la nga pena bien makasi na bi quelqu'un porte kila mais loba trop te quoi pour ayebi. Merci beaucoup tolandala no bongo tozonga la sima Lola bonaka boko sigre asise Espoir que j'étais avec lui et ne pas dépasser la dose d'un sentiment sans sa fille à messer ya boliko si quoi ya salika et au-delà ya nesi nakanga mipema nakanga mipema ya bono pesto kikla et là chapitre Emeterna puta de boti satata Soba chéri pardon kanada Yokale shenga ina Yokale shenga ina Yokale shenga ina Yokale Bandeko balandi bolandi epenza ayembaka kitoko ndenge alobika ka notre boss de bana bilaka kila mais pe ali no mo notre boss kila mais ya bana bilaka pe azakota la pe monseigneur ali no moke bomonika Juno loswa musala pe malamu kasi Juno loswa mama ya likambo tolukelo lelo fali batela ki poison
na mboka oyo akendaki kobeta ekozaka ville moko papa Mbappé batielaki kuna poison batieli poison mais bato mosusu balobaki akitaki français tosali bankete na biso kuna na bana français balobi akomai france te azalaki kaka kuna basali baexamen kuna mpo azoki malaise 3 fois baye kodetecte ke eza poison sango yango ekomeli bino tobone bon moni sango yango même nga kuna okamba ndenge ozoloba mambo ya poison donc ye sekisanga na osekisa bon juste bato balobi bon poani oyebi bakinois tellement eza mboka oyo papa Wemba akufelaki air malaise eyeli mpe président nanga kuna mama bato bakalkule bangi basala nde basalaki papa Wemba non eza poison te eza malaise tellement qu'il a travaillé trop donc abeta ba 9 concerts dans un mois que tout est 2 semaines 3 semaines abet concert le lobby après lobby abeti mususu abisa obeta on a mboka moko tazo changer ba pays donc à 6 concerts au lobby on a tango azo avion matière ka beti suna mboka mususu azo avion matière ka bon donc c'est pour cela nous te bouchaki momuke les 5 ans pena faut repos de balandela ke ka kuna na hôpital mais c'est fois au repos preuve année aza déjà na kin a azane calmement na chez na palais na banana aza poisonné. Il y a des Kinois, en plus, normalement, il y a sur internet. D'abord, souhaiter pénal liwa ya moto. Donc, je sais pas, mboka est bon arabe, il y a aussi un du Congo. Bino bolobela makambo mboka. Biso na biso mona ba congolais to linganité. Donc, c'est-à-dire, ils a poisonné pour information na bino bat bolanda na océan du Congo na bana bilaka. Patron na dans la poisonné na nzoto. Atanda. Dino lo somo mukepe manano. Oyebi ke biso tozoboya pour la nini. Na ute koloba on bandeli fali akoza na mabene po aza zola njimbo ndengo lobi nzoto esali mais ce que loko to loba la fali aza moto a contribuer na este fali aza moto ya lakisi fierté ba congolais a boy ko beta na concert au Vitel Caméra kila bangombe papa tozali ko boya eloko ele pona ko tuloka dino lo solobaki poison te balobi asali malaise wana na 3 tentatives pe ba vandi se kuna batuko bakasaki bakimine mbangu na France mais to vérifier la France aza kula te azalaka la mboka wana kuna pe basali bangomo bazolo bakeza poison mais yo zolo beza poison to confirmer peuple congolais soki fali azuli banani bazolo bakeza poison c'est la place à outi non eza ba information quand de bozo so pas batu na minoko batu eza poison te là malaise kaka là moi je te confirme eza poison te eza ka malaise nous te bouger tellement qu'il a travaillé trop et 5 fois payer maman muki c'est pour est-ce que ça ba Rwanda te ba komi kotindele batu pas boy concert non même concert ya ba Rwanda bon bien sûr ya bisona bon ka neyo lobby mais biso musique eza na sa frontière Rwanda soki a boy ko kende kuneza po nzoto de bouchaki avant kende Rwanda donc tout est après Abidjan à Kota Uganda Rwanda et na kati Abidjan de nzoto bouchaki moya kende sur Rwanda ça tiango banila ba concert wana les ça na ote ceux qui poison ceux qui penini non t'es pas fallait à compatriote nga pa na côté en tout cas bato boko lukali wa fali en tout cas tika ezongela bino po eza na mise moko te o alinga mboka ni lokwa fali a contribuer na bata este fali ndenga zali wana en tout cas a boy ko beta la Rwanda et sali biso tout esengo moi je fais la politique je parle pas de la musique mais la côte ici parce que biso na Rwanda photo bunda mais loko la ndeko la bisa boy Vitel Caméra keibo ça c'est l'un Vitel Caméra et non fali popa tozo kozana ye vraiment yako fali ba bon rétablissement au beta la biso musique to ko kana secret ndeka dino lo sozali metozo lingande mingi boye bisaka biso poele poto attaquer Rwanda soki simbele biso fali non dikapa za bien elle prof aza pena pepele na mitu aza na kin mais il a bakisi ali no mo oui c'est normal femme la bakisi parce que mutu aza convalescent il faut azwa mo traitement mo nini apema après nzoto ozonga bien abandi musana calmement femme la bakisi Dino lo soit ozo confirmer biso vraiment que eza poison te ponga za rabia so la kuti poison la balukela yo oui eza poison te eza information yaki rapidement bat ba calculer ki par rapport ndenge papa Wemba kufela kuna mbamo e fali pe sali moi chez wana bon nombre de fois on a habité on a eu muto ebisinga ngala ramaka cette information informer peut-être faut ngapena vérifier mais ngana ebika zaki malaise ba memaki na hôpital sili na minute wazana kin na ba preuve ndenga wazo avion na Abidjan zonga ba fan ba donc azan normal donc 10 semaines prochaines to banda déjà boulot to zalanai en plus noyer le ba preuve au tielango bana océan du Congo ba balanda kayo au lac Sabon fali azan Kinshasa bien le ben kitoko
Bande ko balandi Fally azana Kinshasa. Merci la bilonyo so bafani ya Fally oyo bobenga ke penza océan boni boni Fally kula ndenge nini na kosala makasi penza soki na zwi nzoto makasi. Toi tu penses que Fally ngazon à Kinshasa? Anga ki na lemso ba Europe kuna ba place na pas dans l'art. Ala mbongo ngasa bena mabutu o bato mbongo basala rapo makambone sila. Te omoni elo to calculer zanine. Tozolo bateke za poison pe tozo souhaiter te azongo parce que kozala biso kanda makasi pa oyebi Fally ala bafane belé. Mais tozolo bapola nini? Ko boya Kigali na ye Fally azaki na akoya kite. Aboy na ye ko kele Kigali e yokanaki avant. Koko ya Fally. On a ba raison moko boy. Jour occasion beaucoup tana se retourner peut-être akoye biso ba raison na pourquoi boyaki. Mais nga na ebika ka boy pour mzoto boyaki. Yango akataki ba contrat na ya Kigali na Uganda, c'est ça, voilà. En tout cas, merci beaucoup na Fally Ipupa parce que soki ezaka ba malaise tika nzambe azo lokumu parce que okokai ko beta na Uganda te, okokai pe ko beta na Kigali te parce que bango wana te bazo bundisa biso ba bazo yiba minere na biso tika nzambe alola abatela openza santé za makasi kasi dino loswa. Siko Fally aye mingi penza tolobela ye, Fally aye. Et puis Fally azolinga ke no beta na France voilà besoin nga beta na France. Merci. Ouais. Mais kasi kuna pela siko na France ndenge tozolo babwe bango moko ba français za ko ndongwa bazana ba grève belé nazalaki na mpaka na ngai moko pe na téléphone to sola malamu koko di koko Eric Lema yonde vérité nde makambo. Merci na lobobo poto komi na biso kimia Adish Mongombe na modogo Jaffa ko fere kasi balobi penza kimia zati na France po ba métro ezo salate ba biloko la bango la ba betera mingi makolo pe konzela bango lobi ete eloko moko esala malona mboka na bango te po baza malamu te oza sur na concert wana ko betama dans loko ndenge mo konzela bango lobi abi eloko mo esala mate bandal lelo ti koleka février nyonso je pense pas même si ça pour quelques jours. Et où est-ce que babandé ba gilet jaune pour bino pe bozara sous informé ngala za ko informé o babandé ba gilet jaune et siko grève wana e umeli même konzela bango akende ko lobaki alingi so eloko moko te esala mboka na Maître Kim sa autobeta na Stade de France nani Dadju ba autobeta na Bercy quand même pas un mois quand na décembre ba gilet jaune ezaki déjà non ba betinde non wa faut botika ba toyebi bien na minute au na France ba nungu ezali mais concert producteur déjà signé qui a joué des salles ba billet déjà donc était camarade déjà en plus ba nombre ba billet était comme dans salle les déjà retourne comprendre tu dis que on va combattre bazali au pe bazo boya mais biso to yebisa bango kaka batiki la biso espace to beta to za bande na ba congolais comprendre politique ya mboka za na mutu moko te asepela nda kuna ela la nzala mais eza musala biso to sala yango nde sala ke po bana na balia ya bo mo peksa biso to sala ngosko donc ça dit le roi mboka ya mabena bana biso ya parler balala banzala on comprend pourtant bango mo pe na poto ba travailler avant ba sala ki combattant de ba sala kana na poto ba travailler bakinda musala so ki komamba combattant baye bo pourquoi pas biso nga pe na ko ki na butinga na se musala nanga so komamba ba combattant ba komi ba to telemela pona mamba mboka na ko ya pe pona za congolais na ko ya pe na telemela pona mamba mboka nanga mais il faut botika d'abord na sa musala nanga pona za na famille na za na bana c'est ça donc ba combattant ba bandeko na biso ba pe na bandeko na biso ngana ebika yeba pesa biso espace to beta na biso concert et les calmement c'est ça bande ko balandi vraiment wala moyenga la combattre mingi elle était kasi lokola ngapela za combattante résistante pe mobundele ye ko Congo na ko senga penza la Fally Ipupa atala likambo na lisu ya bokebi pamba te santé na eva mezali malamu te kasi pona ko kelepela ko beta bongo to ko ya mwa ko bungisa bolingo o to za na ona ye pamba te to ko permettre na no musique lelo na lobité pomboka est-ce que bien sûr na mboka na biso mboka ya mabeji no yebiango mais musique betaka pe ba concert betaka donc c'est qu'il faut supprimer ba concert partout même si na kati ya Congo bo to betaka ndeni bon omoni pola ni bilo bozo beta awa na kotela na idée ba combattant parce que po bisala ba auto sala musala moko parce que ba congolais to sa ba nyama omoni ndako o ezala matanga okuta bango ta balinga ta batala TVT ndako o babungisi mutu batala TVT biso to bungisi bato ebele mais okomona ke ba congolais baso ke kolia mbonga Kabila est-ce que zo comprendre mambo loba yo lobi ndako batala la TVT ndako za matanga ba o eza musala ya bato ça je pense pas que soki ndako eza na matanga bien sûr OK pas à congé exactement ko longwe musala
te olongo te on te peut simplement congé moi ndambo bolongo te congé umeli 8 ans 9 ans mais parce que boko bunda te parce que boko bomela biso musala même papa dans la matanga so ebise ke bon matanga na bino za 9 ans il faut ça congé pendant 9 ans en dimité c'est bon Olandi de kolabela Kofi Olomide qu'est-ce que Kofi a dit Kofi a moni que trop c'est trop en tout cas alobi fachi to lembi yo pesa biso deal obosina kila kabila poni Kofi alobi yango mais bino se pe bolanda pe Kofi bosanga na bobite to kobeta na nute na lobi ya mutolo kwa papa wemba beta la potote ba peksa e Kofi Olomide ke ya betite kinge kesere mene ya persona mangokoto abeta te ndenge bazala bango so babanga ki pona komona ke mokileza malamu te kaka fali pupa et puis bana poto bakoma mona nza komi kotumola ye non ngana bi ke patron nga so to beti bersi wana ya amesani déjà au salisa a rozo pe mbongo wana et ke na ona este kuna pona sunga est-ce que wana ke zaka mabe ezaka kolinga mboka te parce que ngana bi ke abeta nano pas na bi ke ya sala bongo bongo wala non asala rango déjà kuna mbongo bersi ta asala rango déjà alors appela mbongo ebele pona beta le non faut beta parce que wana za no musala na ye pour ceux qui pour mbongo je pense pas à rôle va bon tout les concerts est-ce que prouver bana prouver bana pote te pas bana pote ba moi comme prouver ba on pas que les États-Unis balanda non azo prouver bango te za juste non non abetina momo ndengete za juste ayebi ke aza congolais azo senga bango de osenga alors mutu musoko za osenga loko azo boya nan so un système ayo pesa vous comprenez dans le sens là ezate ke abetana bango mondenge non 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 osenga bango azo senga bango so ki ba insister loko biso to osenga bango tina suka tina donc tina tina sur le terrain so to mo bela bo so ba déjà ba informer biso ke ba bien la bibliothèque am pe belé ba tika boteka mais bo banga sabotage to ba sa héritier non sabotage so ba sala yango bo banga te beaucoup fa kuna na kati non muto mutaza te parce que Rwanda bangi Félix te président de la République Félix Akei neto voyage wana na groupe na biso Uganda zatin Rwanda zatin bo mo est Félix anan Félix a congolais mais lo ba sali bo moni yango te bo banga te non oza makambu ya politique te wana ya makambu ya mais tant ba boy bile bo chetembe bo sel ko Félix a koma ki amoni hein non wana ya makambu na ye ya président de la République ye moi ye makambu na ndinga sali mais biso to beto sa musa na biso ya musique biso to za ni Rwandais ni ba Ougandais en plus to collaborer na ni Tanzanien ni donc to sa musa bo bona biloko beta concert na Ouganda la Tanzanie bon to boite mais pas toi amoni ke kotela nde ba olingo te il faut ba ke boboya ki soko lobi boboya ki tam so ba combattre ba koyokelo mais tant so ba ke to boite po patron sa ki bien ngapela kotela bilote patron na ngai nzoto za ki bien te ma boy na ye na ndega système nzoto ya bien te oui a boy na epé maintenant on ta boy c'est ya boy donc c'est-à-dire nzoto za na bien te na bona nga na obeta te na zongi mboka na nga lelo ke ba crise kuna ba lebisa ba piquer ba crise ke ba créer ya bango ti bon côté kuna fallait azate ba créer pe ya bango et ça va bien. Merci bandeko balandi dilolo soto komo ke muke la suka mela rotikolo maloba pola moni posa kolobe ali en tout cas ba Ougandais ba Rwandais bo créer fali la bino pour la fali ya Congo to boy kasi likambo ya Bercy to kotala kaka biso to yipsa faut ça bango biso to ba musicien musique est sa frontière donc so pakolinga na ina beti so pakolinga bien te na vandi na parler c'est ça donc musique eza likambo ya epakola mikasi na boni neti malaise eli fali et ali pe moko ya peli ya Nzambe fali pupa nga vraiment océan de la presse congolaise et baleboya mbindo j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas tala ko to bapele bandit ba yoka ke sola fali po bato bakota na ko senga pena malaise oyo ovana o pamba te na kolinga te na yoka sango ya mabe ekomela o fali pupa esengo nangeza li tango yembaka tango na mona kayo ata ko mamour lompinga asepelaka makasi penza ndenge oyembaka kasi soki sali biso passe to kozoba jino wapi to lingite makambo ekomelaki bato mususu to bazokana kosala bato eyo okoya na victime maloba ya wana ba ndeko na biso ba combattant wana baza pena ba frère na biso preuve ane ba ba pakola biso ba batindela biso ba to ke ba western pona bango to ke ba so ba biak so penden pona bango donc c'est-à-dire baza pena ba frère na biso de sang to ebi ka ko koma na biso kuna mindule betama pour la rwana yango wana peka biso to so yango to yo sungela ngo bana Kongo atana okitika na STT mais yana oti poto na ye na kabelio 200 na kabeli kuna jean na kabeli market na sungi mo na Kongo te o kabelango c'est à 200 na pe wana pesa exemple l'homme se pèse à 2000 l'homme se pèse à $7000 je sais pas ndeka nzambo sunga oui faut na pesa parce que naza tozara pe na yote wa combattante mais tozara na ensemble pour te dire que toi bandeko on est des frères et sœurs
donc biso na bango pe kuna tozaka ndemo donc tobeta concerne biso na Bercy ezali tobeta yango calmement na biki ali no moki ayebi les bons lutter TP ayebi bato to bana mikili bayebi ba se préparer déjà donc match yango bien patron nanga di Cap la Merveille el profa aza déjà na kin awa bonne santé aza bien ape maka moi moké après semaine prochaine maman to bandi ba à travail ba répétition to bandi préparer Bercy voilà. Merci bandeko balandi match ezalango bien eza ya kobomba tenga océana kendaka nanga bipai na bipai pona kotala makambo ndenge nini ezoleka na poto ebamboka na biso kende moi numéro na yo pe moi maloba moke ya suka poto succès bato bazana beso ba contacter nga Gino Loswa na yembi atate yemba ko pardon oboyi pene lenga makoso océan en tout cas bolimbisi moi moke kanda na biso Tetola kanda la bilote te kanda mboke koma mingi biso ba musicien po ba mise bilote boyemba hulu bobosani banani mise boyembela ka musa koti na tango banoko bofinga mobutu anyo kwa meme boko ko sala nzembo ya kabila te yango to yokela bilo kanda me to bande ko la bino te so ba pesi biso l'art to sala bon nzembo bosala musa pesa l'art on peut pas kola bo sala loka nzembo na loenge c'est que Jean Kubala leki bino Jean Kubala via scène o ka yendinga hotel mena mboka te bilo boko kate via hotel mena mboka ça ma bêta. Est-ce que biso nyoso ka photo qui na langage moko non ya mutu muso hotel me mboka na façon na ye mutu muso pe osala ngona façon na ye mais pona kolela ke biso ba mise ba négliger biso na bolela langage moko mais pona siko kolobela Congo et comme en particulier mais po bolela ete biso ba mise to a saboter to komi na suka papa yemba na yo bazolo Social filo ekoli pacheli katembu ya kanzoto David lutetele kipondu na loso alino mokeri gen mola elenga makoso eboya fourchette une pierre vaut mieux de que tu l'auras donc Gino Loso on peut ça contacter nga plus 243 81 68 33 057 plus 243 81 68 33 057 wana zinga WhatsApp mamutu appel normal na pesi mbote nanga na Mamour Lompinga Olga na kati ya Luanda na pesi Pacheli Katembo na kati ya Luanda Chaleur à Luanda na pesi les bons lutete ya Lino Moke Mbote je joue 5e race de Belgique mbote na yango de la part de Gino Loswa to kutanga na Bercy kitoko pesi boss nanga kila mete ouais grand pote qui là mais les grands boss donc yé na bika ya na souci na biso quoi donc yé ndé dans la lobby ka boy moi loko ya. Merci bandeko balandi fali azabele bien poto ngai ka toyeba vraiment santé malamu bolandi misena e Gino Loswa lobby kasi to tikalika na question mark ya français toko boya toyoka sanga mabe pamba te combat ezali long et populaire on va tuer tous les assassins de la République démocratique du Congo moi na ye ekolo Congo kolingate okweya ozala victime po ekosala biso pasi mingi po tango toko kata tango toko boma toko tala simate yo kokota na rai ya mabete maloba wana ekomela tout peuple Congo oyo azana souci ya mboka na ye. Merci na kabu ya l'homme puissant na sima ya caméra l'imbattable et l'incontournable coordinateur il y a Océan du Congo. Merci Nayo merveille vraiment merveille l'homme noir et le beau doux tendre et charmant comme Ali Nomo qui liso yankolo et lobi Mamour Lompinga. Merci na mon boss Yabana Bilaka qui l'a mais plus 49 pour qu'il le connaisse Fampekato. Merci na Pape Djay directeur recherche stratégique na Sango Mokonzi pareil émission Bangai. Merci na Anita Babé Poupée à famille Ifokuyo Moto maman Adèle la humble servante maman Mokonzi. Merci na maman Adjawa ba maman ya moto mojali pe merci na bino nyonso encore une fois merci na merci au sein de la presse Tokos bye.